Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre cette belle émission qui est le Goût du Beau, nous disons un grand merci pour cette hospitalité que vous donnez à votre humble serviteur Patrick Massidi et ainsi qu'à vos chaînes respectives qui est Panda Sangwa Congo, Samicrobe TV, ainsi tout baxé la bino lisusu lelo Congo 10 ya Zidane Fikola to pesi mbote place azali to pesa mbote bongo na ba nyonso balingaka biso aux en ouest sud tout wapi de partout tu vois Sabino qui est aux arts de cœur là directement je pense comme ça à celui qu'on appelle John Tamboué tu peux mbote la stabilité toujours tu peux mbote bon na Kevin Pomba ya base garde du nord tu peux si bon mbote takale batu balekate po so baleki mabe kota charo makofi maboko to boka peut-être qui pete bilamba tu peux si bino mbote donc signaler bino bongo to za bongo ya biso ya moko ya bato makasi. Pourquoi tu bengi mutamakasi po parce que à sali moi tour ya mboka tour ya monde azaki na Belgique to ebate a Betami est-ce qu'a gagné qui na Belgique to ebongo na 4 émissions oyo azar na France na biso il s'appelle comme ça Edi bonsoir na ouais bonsoir mon frère bonne kimia bonne santé ouais santé za bien na ngolo ya Nzambe na bakoko bazobatela vraiment quoi na bakoko pourquoi ka bakoko Nzambe na bakoko bo po nyoso te Nzambe otunika bakoko nga tunyo kimia ezali singa Nzambe na bakoko oui on est tuni mais pourquoi bakoko kaka donc kimia ezali na ngolo ya Nzambe na bakoko parce que respecter peu bakoko ngo mais oui ba poste no tozala na ngo ezala ya banani na bakoko na biso voilà star na biso vraiment tout respecter bongo na domaine ya zali to signaler na ba obota la biso ke aza bongo sportif aza mondialiste aza catcheur aza pelitaire to bandana bongo to bandana na judope na judope ça oui na judo obandi judokan obandi litika osali kachikan si photo ke non mo bongo to bandana yango bandana nyoso wana obandi wapi et puis na pesa au goût wana sala sport déjà. Bon, on a botami, bon, premièrement, sali à trop, on a fanatique tout balingaradi, dingwe partout de sali, donc Makidiba et Yo Mututi. Donc, nabandi judo na boma, parce que on a longue qui ça na na troisième primaire. Troisième primaire, na kota na boma. À partir na boma pe à l'étiti judo, ba maître bazalaki, na bandi pe judo na boma, judo. Après, na rokende sous lit. Lit, mais au moni tellement na boma tout ça qui na vimingi ya rotanga quoi. Tu vois, vimingi ya rotanga. Après, ton na sisibeti, si mana ozonga kin. Na sisino beti ya boma na ko zonga kin. Kin na yo bande sous lit, non ça lit et pas ya propre Saïda. Donc on a mettre na ya lit. Après na ki sous judo, non ça la bandi judo et pas ya na kin na bande sous judo na Saint-Alphonse et pas ya maître RH que son âme repose en paix. Après na longwe et pas ya maître RH na okende pas ya maître Blaise Ngobani à Paris, ça allait à trop maître Blaise Ngobani na ke panaye. Après na longwe panaye, après na yokuta na judoka moya mwasi ya Barumbu Zena Mongita yende siko mutu ke a solo la kina président Francis a président Francis ayo sombanga président Francis akufa déjà wazala ki président ya judo club Saint-Paul voilà quoi président Francis ndi siko yo baso na Zena président Francis ayo sombanga siko na club nazala nango ya judo et pas ya compétiteur tout le voilà quoi sombinga ikuna a ramener nga siko na Saint-Paul. On a travaillé mon temps à Saint-Paul, après voilà. Mais quand on retracer l'histoire, on va dire na boma, boma qui est étude. Tout le monde a dit Edi Ngwe, pour ça quand il y a une famille. Na famille Edi Ngwe. Na moi souka. Na troisième puis moi souka. Donc na zape ka ngamo voilà. Troisième puis moi souka, troisième comment? Na troisième moi souka. Papa ça peut être Misa tout. Ok. Il y a le bosso Moissy Nénette que son âme repose en paix. Ok. Il y a Mibale grand frère dans la DGZ. En 2023 on a février donc que son âme repose en paix. Donc on a ça à nous moninga Nabino voilà quoi. Donc il y a mon troisième moi na souka. Au début c'est sur ça l'étude. Est-ce que dans la tina d'abord que ça étude na boma parce que toi loba
mais ça droit à parents tout temps aussi moi normalement il faut attendre la classe internat ou bien que dans ça l'étude le quoi batuto bon na qui internat pe to za qui pe za pe sous na famille na boma donc famille na boma pas nani pas tata moi si maman les pas koko na ngai papa François Diadi Ndongala donc voilà koko na ngai o abotaki mama voilà quoi papa François Diadi Ndongala yem tabota mama do balinga balongolo pour moi na suka moi turbulence ezalaki na moi famille yango kende ko sala étude non moni déjà n'importe qui a saïr tant que tant la internat ba autour atanga la internat ce qui ndenge to sala pe na communauté boué tout le monde a rappelé que et là qui sera que o vraiment a instruit o ma a utaki place mo boué quoi donc voilà na beaucoup ya papa nazala ki bien mais c'est na ki ngotanga na internat yana ki na ki ngotanga na boma na tangi na école no tanga na boma na tanga ba école ebele na boma o nini yo place au kena na âge ni na tanga na ki na 3e primaire donc 3e primaire pourquoi déjà donc na ba 10 ans voilà quoi donc na tangi na les anges et pas il y a papa pour kotalelo na longo les anges na ki makayalaise na tangi na makayalaise 2 ans na ki école belge na tangi 2 ans na école belge après na ko kende sikoyo na lycée Kiezila lycée Kiezila na tangi na lycée Kiezila petite primaire na ngai pe secondaire après si mana ko kende Kisasa na komuna Kisasa na ki continuer sous étude na Kisasa na ko présenter na matista ista mon car ista ce que c'est na base mon donc base matete au monde car ba série na biso na ba bagarre les caractères na ista mais aux amants matete trop bien on bongo tout le monde aux allons moi na boma na to chona moi na boma pour que na âge 10 ans donc jeunesse no place que nous on na plus na moi turbulence wana ko nous on plus na boma pour boma pe za moi chaud quartier ba chaud ningi sala na boma ndeto yebeli boma te boma ezala ki quartier chaud te boma nde ekomaki chaud ton port ya matadi ekufi bana matadi ba o ba coopérer matadi nde ba kimi matadi ba eko ya boma ba sanga na ba kinwa voilà on nde boma nde ekomaki chaud boma ezala ki chaud te po réfugié na kata bo ya te po wana tala ka président na biso Joseph Kasavubu donc azala ki kuna donc ezala ki mboka moko il y a qui m'a quoi voilà voilà merci na papa di batubele ba nimaite ya papa di akotangisa mwana akomiseti na université c'est sûr que c'était na comme tina université na ista moi makama ba base qui base matete base bangaba lokola nazalé tout na ba base tout wana voilà quoi et aussi ba sous ta partie on a papa longolinga na ista atininga na Frédicide na continuer na université de Val oui 4 ans na université de Val tant moi anglais pe vanda c'est moi anglais te na komango na sala pour na tangi kuna donc 4 ans à l'université de Val how are you enfin Dieu voilà va continuer on voit 4 ans à l'université de Val donc c'est cause xénophobie et on met ton xénophobie et biso vous allez non bana voilà quoi xénophobie et ba sud-africain ba comme étranger à partir en un état au kata ba classe to vani na banda pour moi un an 2 ans bouger pas lire pays tiki au kata nandenge pe na uzonga Congo allez lelo na en Europe quoi voilà Nanya so no tengeli biso félicitations to pesa surtout na papa mais tout mon plus côté catch alors que il y a belo tengeli biso za qui plus judo ni ne sala que au continuer ma capacité na judo au sauter maman na catch la ki papa to papa na influence ki yo to yo moko ndo préféré te mona au moins na ki na génération na sport et ndo ki quoi mon pépé moi même chose na quartier ba tout ba ki na judo même so ba ki na ju mo ba ki na ju ba même so ba ki na lit on peut pas donc ndé ba on peut pas ndo ya kaka quoi donc tant que on ki pe na lit na tika na pe na lit kuna na monique bon place na nga yango ya quoi sport on ko continuer sikoyo yango. Ton père Azastar Otoloba incontestable dans le Congo et Belete ne va toucher tout babetaye. Pourquoi vous avez comme modèle comme maître tout coach ou que vous préférez bima na judo tout na catch autant qui pas avec mentor na yo ou tout mususu qui perd non préférence sur nous tegwa au monde qui va défaut ni pas père tout mon compétence n'était ou à coach plus. Non, papa déjà. Non, papa déjà premièrement après ça on a déjà éducation ils allaient qui base. Tu vois quoi? Il est azalaki leader, azana charge makasi, azana temps au européen c'est sous entraînement parce que peut-être à Rosala 4 mois en voyage, une semaine à Kisasa, 2 mois en voyage, aux hommes on a quoi? Il y a un moment où c'est 5 ans que ngana qui ne gouverne dans l'internat pour
papa ebe ki ndenge a voyage kalelo ko za msusu azana bandundu asisi bakumba kuna amati Équateur Équateur azongi ki sasa donc moni temps o ya ko former ngeza la kiti ya moni ki na kindaki na maboko ya ba petit frère naïe maître Saïda encadré ngai oui maître Saïda encadré ngai titi na sur lutte après des secours entraînement ya catch des secours moto abimisa ngai catch ezali et bende molaso na ike bola muzoba donc bazaki to baza ouais bazana kini quoi donc et bende azavie na ngai to sali na bango lutte sika moko mais bango bazali ba ene na biso tu vois donc tango to sisi maramba lutte bango bakomi ba catcher ngana ke na continuer on bêtise donc na sisi bêtise après na eko zonga ndesi koyo la côté déjà ebende bakoma déjà ba catcher déjà ba bima déjà quoi donc voilà biso pe club baliter bataille souminité parce que bakati baliter bede bakoma bakatcher après yango ke donc na kenaki pa ya vina ngai ebende imtazwa ki ngai a formé ngai ya bandinga des premières prises ya lutte yena ike na circulaire que son âme repose en paix donc on débat zwinga bandinga première prise ya lutte nandenge pe ne ko ya kati quoi nandenge pe que c'est bon après basali sortie officielle na ngai nandenge pe voilà quoi et dit ngomutu tout en akola na kata dojo à la mois adversaire ne wa bundisa ye pena loba oyo akoyi sangate nga pena ye pe nga pena akoyi c'est yo adversaire na makasi za kana tant bando kola na judo que soit na judo to na catch bon na judo na betara yo po betara ye ko bena ndo za ke ye fotanga e trop bon tant na ka judo sika ba bande pe ko betanga voilà quoi tant na ki judo sika ba za ko apprendre ngai et mo peton judo comme na catch fait oui ba bande pe ko betanga yi na betama ki pe tant pe no ke ne pe na lutte pe na kuti pe batuna lit au mona ke donc babeta ki na livé quand même au foyer ba motoboye Patrick pe non ba sala ki belé au moni Jean Tambando beta betanga et na pena lobete des fois ba maramna zo suza maramzo peut-être je crois donc essaye ma batan belé quoi voilà essaye batan belé mais là soka ke tona kenda ki lit na kuta ki batu pe ba mandaki ko betanga iti pe na komi pe komisa na pe esa pe na o pe to kuta ne pe na beti o pe o ke développer a betinga donc sport ezala ki bongo voilà. Voilà, merci Nayo. Est-ce que profita na combat père? Combat père et dingo on profita et font la porte. Ah, combo ya dingo moto na ngingi. Et des questions que moto na nga yango wana. Tuni yango. Nabi pourquoi na tuni yango? Ba catcher na ye kutu ba profita. Na ba oyo kutu bazala à côté ba profiter bon ce ko ngamoko mwana na ye. Voilà. Toutes nos questions na poto ba ke yo moko edi dingo sala forte au profitera na succès père après ala fenêtre na yo ba succès musozo ça les aka pona combat papa bon bougie a été manama emisu na yemo quoi voilà peut-être na côté manama emisu muto mususu toutes nos questions le dit tout à l'heure au profiter donc c'est-à-dire combat papa ne facilite tâche kasi ba combat mususu omoni azui parce que omoni azui ngako pour la tête non ezana ba komoni surtout ezana ba kombe belé na pola vous comprenez quoi omoni edingo muto na ngenge azui jeunesse na yemo bimba pour na maramba catch tu vois donc vie na yemo bimba atyango na ataki na maramba catch jeunesse na yemo bimba atako na maramba catch donc papa oya botingai a sacrifier vie na pour na maramba catch ko ngaton na ina catch yongo monike et simba mbala moko ke ba porte il faut moi donc voilà donc nazo vivre vie oyo ke esengeli ke na vivre voilà naza rejeté ninité mais quand même que na combo ya papa monique au récit déjà peut-être un chose où ya rolia vous mona que c'est déjà bien bana baza kotanga bana baza éducation voilà donc premier combat na catch bundonga premier combat na catch na bundonga na matete il y a une occasion et ça la première sortie officielle na ngai ya catch premier combat na ngai na bimaka pe na style ya papa te na bimaka na style ya les deux avanceurs donc na la tara tenir ya basoda na tara tenir ya basoda le kolomoko bakata na tara bout moko basoda to lai ngai na père na ngai ebende molaso po ebende to ngasali ngai a créer ngai a kisinga no style na il faut to manda ko cogner donc na manda ko cogner donc surtout il kolari ngamde ko beta kaka pour la pour la makala ya noir makala vraiment que voilà aux donc malembe parce que mon style ya papa ça est facilité pour la position bomba moko boye au mon pering ezal quoi comme na catch ezal lit
OK. Nous avons quatre comme la prise à l'icolo, maramou à l'icolo, tout ça vous quoi. Le temps est bien. Mais judo va faciliter non? Voilà, na judo bien surtout parce que judo tara judo c'est un bon sport quoi. Voilà, c'est un sport olympique, dans sport que au monde surtout à Doraka. Voilà, les autres monde qui va mettre un sebelé ba judoka bah ça là ba combo na judo et on peut ça peut ba grouper ya kokende na je pense ba vieton ba ça ba combo na judo c'est peut tolandi. Vous comprenez quoi? Donc alors en fait que comme il dit ngo ngenge na profiter na ngope na profiter kana yango pour yango de ça que na vivre vie na ngai natali la yote natali la été na tia jalousie te na mutu na simba pe ya mutu te quoi. Donc bougie et élément na maya misu na ngomoko quoi. Voilà, bougie et élément na maya misu. Na boy côté na maya na kombo ya mutu mususu. Non na temina na kombo ya papa na ngai. OK. Pour na makila na ye. Mais moi na ça la mieux que papa. Mais d'autres landeli edi ngwe. Ndetso sali koleka père. Qu'est-ce qui fait que yo au kokosala koleka père? Pour moi na fois les papa. Bon, ça la yo pour tout le monde na même coiffure. Olandika papa. Ni ça la dit au sala kio wana to imposant. Pour aider moi déjà ça là na style no mulai na yo. Tout le monde a payé pour sonner les caleçon ya père ya noir. Ni ça la aider moi abimisa ki caché na été. Pour yo faut les papa. Mais non, on a six cocolatés. Voilà quoi. Quand on est sur notre non, on a six cocolatés. On a 20 ans. Non, on a six carrières. Pourquoi donc tout ce qui est quoi? Et dis-moi, mon tonangenge a bandit catch depuis 70. Bon, à ce temps, avec quoi arrêter au Bunda, na 2018, je crois, ton auteur pour la combat et na éléphant en Bushimai. Donc, je crois, en 2018, on a quoi arrêté. Tu as bandit depuis 70. Tu comprends? On a bandit catch en 2012. Non, pardon, on a bandit catch en 2009. On a bandit en Angoloma en 2010. Donc, on a bandit catch en 2009. Donc, on a zappé na zokindi. Tant on a bandit en poto, depuis on a bandit en poto, papa n'a pas raté. Il y a en Afrique. Vous comprenez? Il y a Sali Combo, Yoka. Il y a Sali Combo. Au moins, il y a Sali Combo. Comment on est en score? Il faut continuité dans les ezalati. Vous comprenez? Donc il y a Sali Combo. Donc, on se poser dans style. Le commun au bunda, ma même démonstration papa sala quand on y pose ça. C'est ODG salam. Style na yo ana, style na yo. Kolongo la biso ba démonstration comme ça, milinga na terrain, ko panza mutu libumu wana da papa sala. Qui yo siko ezani. Qui nga siko yango on a bunda na ngo lelo. Yango tala. Il y a la champion d'Ico, il y a la champion d'Europe. Na bunda ah on a po na poto na bunda na poto ya zo bunda na Afrique ya sali kombo munene oh ya sali na ko se limiter te pour nzambe mutu ya bilobi voilà na baté que oh ya sali ngana ko ka sala tete non nzambe ne mutu ayebi eza ceinture eza vérifiable la ceinture et sali to ko beto na Google ba moni ba mboga ni là oh peut-être sous na habité quoi na habité ni on se faisait na Google sur beti die dingwe donc Taylor donc ça comment mon senti mon on a depuis 2017 nous banga ko mettre na chaka ngo ba non tina ngo tina mbujimai ngane éléphant boyi que son âme repose en paix ngane éléphant boyi na mbujimai na te yango on comprend na bango tshona nani oya Monique akoki azana poso robunda ngana zali volleyball nazali bango nde bakimaka reprendre bango nde bakimaka yango Monique biso to ko ebunda en Afrique po a on a poto ba combat vraiment ezo bunda maté à part que na club au naza na nini na Strasbourg et ça club ba français donc kuna kutu bazo sanga nini que non et na beton à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Vous avez souvenir moi à Saint-Étienne? Depuis na poto on a commencé Saint-Étienne. La combat des riz. Depuis la poto tu peux ba beton na 4. Depuis la poto Saint-Étienne. Depuis la poto on a commencé Saint-Étienne. Et maître Maurice. Maître Maurice. Loma. Maître Maurice Loma. Oui, maître Maurice Loma. Oui, maître Maurice Loma. C'est un bon catcheur. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un bitin. Parce qu'on a béton à Saint-Étienne, KO. On a comment Saint-Étienne? Béton KO devant tout le monde. On a commencé Saint-Étienne. Non, on a commencé Saint-Étienne.
Vraiment, franchement, tous en information au Yayo. Vous pouvez mettre l'homme en occasion. Mettre Maurice l'homme en occasion. Maurice, au moins, il y a une question, il question de Kakala. Même Maurice Loma, Azali Kacher, Azali Kacher, tout le monde est à Paris, Awa, na Bethel à Paris. Au moins, il m'a rambozo loba. Batu bauti que le commentaire à Mabé na message. Au moins, il m'a amené bisou, batu bauti que le commentaire à Mabé. Parce que Eza, on a même na téléphone, nous, si on dit ça, TV beta kaka, lubata keno, catch die dit Maurice Loma, au moins, il dit là, on a au tala. Maramnios tout n'éleka. On comprend donc il y a le besate tala na kati wana voilà quoi donc est-ce que toi qui kumba mo il est gagné pour ebisanga ozwa kao ya deri ni mte so bongo ya deri et puis ya kati ba idi no panza sango ya Congo bazala donc mokili mbezala donc voilà na epi na koloba to munena likola ring na betaye na binisaye et ça na chose na téléphone wana to ke musika te dans la téléphone au mona puis au mona sous na combat OK ndenge na BT na vie 9 Georges na bagarderie comprendre aibi abenga ba jidoka abenga banani tout ça banini quoi na pena benga bana matete ba sous ebele donc pourquoi les sportifs babino mbale ba mettre benga wa benga quand qu'est-ce qui s'est fait que nga kache nga soldat na mundo ki na ke guerre tout bano benga na susu ba ba chabiso poa ni sala rabongo kasi po mutana confiance mututi on comprend bagarre ndenge kinaka et kinaka kama be quoi voilà peut-être un susu ya romona ngeno tant attends la défaite parce que ba romona que donc mais ya moi ma solo mo to ko le belongo kututi quoi tu vois au moni biso na ba mettre Maurice Loma lelo soki ke to panzana parce que moi tant to bunda na poto awa ba fait ba bunda souti ba fait batali que non to zala kingai ngai maître Maurice Loma Samso Samagura maître Ozana Yaza Brazzaville la marraine na maître Belge déjà Belge to zala biso bongo 5 tant to bandi ko bunda na poto awa succès mati makambo e mati allez ba vie ba ngomoni que non bano bo ba kunda biso il faut panza ba vie ko ba vie so ba katia ba ancien so ba katia qu'on entend ba kombote quoi donc ba ngoni que te bano bazo mata bano bakangi makambo il faut to panza bango ouais daga kiri ya bino bosalaki tingi po personnel to bundati to simbi makambo to bandi makambo mati tant to komi ko bunda e ko pesa ba vie motivation pe ba vie ba kompe ko yana ba komba ba kompe ko bunda ba vie kompe ko bunda bazongeli ba ta sko kite bana o nde ba okinde boete mo ete faut to panza bango allez basali tout ba panza biso donc bo discuter na bino ko to teninte mais beaucoup la ba ranking moko boye tant to panzani lelo oyo à part papa Charles mutu organiser ba combat nanga mutu organiser ba combat na Europe awa bazak parce que bango nyon surtout tous les catcheurs oyo yebi ya congolais ba na poto bango to ba fossoyer catch na poto awa ba organiser ba combat te ba sala lelo moto mais ba panza biso to sala ensemble to bandi ba combat mais ba viana ba sel nini ba ke koto ba panza ba ke koto ba panza ba ke na de to panzana yango lelo tal depuis 2015 ti lelo ba organiser pe ba combat mais ba sel lelo morote masure kufa ya o mo lelo o regreta na catch na biso regreta na ministère sport na biso ya mboka Congo bon ministère sport na biso mutunyo soka regreta mutunyo surtout mutunyo soka regreta parce que non un so to tali nanu ba papa na biso ba sali ba judo ba lutte ba lutte ba judo ba boxe ba nini tout ba papa na nyonso tout wana on reprend pour musala o to sala o ezana ba to ba cultiver yango siko ba papa na nyonso tout wana nini ezo senga ke ba mériter moi ba biloko moko boye ezaka te edingwe ka ndi mutu ye mutu azo mériter que kozwa eloko na gouvernement non tout ça na ba papa baza taibele na ba lutte na boxe na karaté na ba judo na football donc na ba mukumbusu bazé belé ba icône bazé belé et senga ke faut ba sangana pour ba honorer bango ministère en sport yango monique total ni logo tala na caméra lo bila bango pour bon le président Fachi Béton azawana déjà tout monique a bon c'est biso so bon c'est so ba stade
azotonga ba centre culturel ya makasi et puis a ramener les biso chef francophonie déjà na kati ya RDC donc nabi que le président Fachi Beton azawana ba merci à trop donc mukwa kondolo mukwa tombolo donc espoir ezali que marambo ko bunga que même à avant to comment ba faire ba carrière na biso to sepela. Voilà, merci le gars to sepela na pesi mbote bon na pas d'autre sumbu to pesi ba mbote pesa ça mais edi ngweto totali francophonie oyo tiko le kawa to boni ba discipline belé participer to boni ba judoka yo biso moko aux allez pe judoka to boni ba kacha ba bundi pourquoi to boni présence là? Qu'est-ce qui a fait que les aux allate parce que ça manque au yo biso sentir bon pas dans la sentir fallait que nous représenter catch ndé bundamité catch ndé bundamité catch za na catalyte non catch za na catalyte ba liter lit c'est buna lit za catchité catch pe za lutte on reprend donc j'ai francophonie catch bundamité nga ba benga kingai déjà pour n'habiller ma réunion surtout et qui ok. Qu'est-ce qui a fait qu'il était? Et le Sénat qui n'était parce que j'ai francophonie et catch et bundamité pour président de la fédération Franck Diongo. Tu vois que Franck Diongo est président catch il y a ligue ya catch ya Congo. C'est quoi il y a zana catch il y a union sacrée. Il y a zana bamri il y a zana amri il faut sangana mukonzi ya mboka batala vision ya mboka ndenge botambusa makamba ya lingino sangana mukonzi ya mboka te azali banda na mukonzi ya mboka sikoyo tant mukonzi ya mboka azana liboke na emobo tant azofongola ngo apesa yote pozana yete yo zana ngaite na peso liboke na ngaponani po ya ina liboke wana je francophonie aye nango mais sikoyo yo oza président ya ligue ya catch mais ozana bango te oza kote mususu oza makambo te yango moni catch bunda magite donc tu patienter marambo mbalasima to ebike et maramba bien zali voilà maramba bien zali to ko baka na biso ba te bele ba tu na biso ba question ba tindela sur ba question ndika to zawa et dingo ba tu na biso be pourquoi les lots catch ya Congo za représenter le rôle là qui si kaka ne evandara wana pour lire relaxa ba tout sport wana ba prise wana tout à l'arabe américain tout à l'arabe ba européen ne ba bundara tout le monde a plus technicité où ils allaient en catch mais pas na biso zongo na arbitre zo compter un de bakangelo beaucoup na kisi est-ce que bossa la démonstration il y a fétiche tout bossa la démonstration ba prise ya sport bon na sport nyon su ya Congo qui s'ezali le ko les aka catch ndé bozomo na démonstration voilà quoi mais na sport nyon su ya Congo qui s'ezali na sport tout mais plus sous les a représenté tout le monde aura plus au monde edi ngalinga bunda la biso moto moko bimelie milinga moko na maboko atumbi loko moko boye croix moko ya rouge pourquoi qu'on démontrer plus fétiche que sport wana na moto azo vivre non na boye na moto azo vivre na hypocrisie oponana la question de biso ma réponse mes arrêts ah voilà ils a des aussi micro les ngama yeli non na maele te tout na la question des abisso opposé non c'est normal non c'est normal on comprend de quoi donc moni sport nyon stu ya Congo ezana kis sport tout ya Congo catch ezomona na boyi mais ebomba o ezomona na te donc yonga on olbaka que sport tout ya Congo ezana kis sport nyon surtout ya Congo ezana kis bino jeunesse ya lelo oboyi na catch par rapport ya ba vedi papa le père bango bayaki na ba même rituel et bongo bino oboye wana pourquoi bolakisi catch bo innover catch wana te bolakisa bato plus que ça discipline ko ba vedi balakisa biso ko benda bato michopo ko binisa bato kaka bino pe bosoni kaka binisa bato wana oui biso ki lelo lokola président Fachi Beton zawana ba matériel ezoya ebele omoni lelo tala condition oyo nanu catch na biso ebunda mangana Congo semaine passée kachamo batombola ki boum azana koma ana koma donc batombola likolo bakitisi ana koma parce que ba matériel to bunda nango eza bien té on reprend donc au bundi aussi sozonginda ko bukani on comprend de quoi donc ce qui déjà que ministère ya sport na biso et arrangement comme nyonsto bacheba matériel y est bien tatami y a bien oyo muto auta na 3e corde na yo a matina yo a koi na yo malgré tout que beaucoup mais bino mbele bobukanité mais tas ko kuna que matina 3e corde o koi na mutina libaya
au moins que Aboukani aux angi adversaires au Bonaï sous lobby donc dans ministère ya sport na bisonde et suma matériel tatami biloko belé o ezo senga au moins na pe makambo belé échanger voilà quoi. Voilà, merci Nao, c'est pour la bien pour émission de Kende. Madi Bagara. Maki Diba et Yowa. Vous avez ceux qui dit baté, qui dit bezate. Nengo Boulenga Randengoza. Et Kende bien. Et te Kendaraka. Voilà, merci Nao et dit nos images totales à presse Kande Tolobek tout ça là. Merci na Baïne Sobata la biso, merci na Luxon. Luxon Topession Bote Presse Ozali, Mobala Pembe, Boga, Kevin Pomba. Donc merci Nao Patrick Epete Bilamba toujours en Gucci, bien habillé, merci Nao. Et dit dingo to comme on a biso presque na mois sous quand on tourne déjà au kita na ba au bataille au balobi plus et dit dingo ba belo na fétiche est-ce qu'elle est là ba pas serpé ba kota la catch na bino ba parler est-ce que discipline wana bino boye na on catch et Coco tapé dans le ko ba benga ba chrétien ou ba to ba baza ba chrétien bon tous na ba catcher au bazana kisi tous na ba catcher au bazana kisi te bazali OK tous na ba pasteur au bazana kisi tous na ba pasteur pe au bazana kisi te bazali dans monde ça compliqué voilà quoi donc mutum so ko juger ngako condamner ngai ndenge yi alingi voilà quoi. Donc, Moussa a jugé ngai a condamné ngai ndenge ya linya bengi nga mutabakisi a bengi nga na bandenge nyoso donc dès peut ça la interview boy tout ça la ngo to yeba rapport au moni to linga pe mangamo te ke obetisa mutu libaku na ndako voilà quoi obetisa mutu libaku na ndako pour yango to kinda na ka ndenge esenga quoi question curiosité bande comme ça la biso lobe masi détourner la biso question na ba poto na bino ndebo komeli wana est-ce que ça na ba tupé ba famille belé na ba poto ba consulter kayo ba protéger ba libala na bango balinga mibali pe balinga basi na bango est-ce que aider dingo ça na ba to ba consulter ko ba na temple bon on les ali secret en mon nom premièrement voilà quoi on les secret en moko on les ama marambo ya libanda quoi neti. Oui, tout ça, on contact na babatu, mutu so roza na problème, au moment que angara ki nzela mo boye mais o la ki sepe no ke nzela ya malamu boye. Mutu so roza na problème a benyu pour OPC peut-être au moni sagesse emso ngana zanango peut-être emso yazana onté emso sagesse o yazana emso ngana zanango té. Toko sangisa emso suke. Est-ce que ça père spirituel là-bas que la famille belé la poto? Hein? Na père spirituel na ratanda kuna ngai na bana na ngai voilà quoi. Il y a ma famille muso tout tuni OK. C'est la curiosité hein. Tout tuni au boye poto e ba. Na zo tuni ba question. Na zo tuni ba question. Et là ba question zo la message zo ya la message. Est-ce que ça va père spirituel ba famille muso surtout ba jeune fille belé la poto? Non, na za père spirituel il y a famille mon côté, il y a jeune fille mon côté. Au moni ba jeune fille ba mo bazana ba fina bonga za père spirituel il y a famille na ngai ya bana na ngai na guider bango ba yeba monene ya nzambe ba yeba nzambe voilà quoi donc za père spirituel na kati yenda kuna ngai c'est la nzambe wana voilà ndimela nzambe makati za chrétien biso na Congo to ba chrétien biso na Congo to ba chrétien quand même tout le babo communauté on est bénéficier na moi est-ce que Edi ngoza chrétien donc mais na za chrétien naza chrétien osolo bango ya licho ngosonga osolo bango ya licho bat batala pona yo bengi nganani pona yo mpengo benga na zanani tebe pona nga mona edi ngwa bato batala bandako bawe baka edi ngwe donc eso ni comment edi ngwe voilà ba jeune fille ba jeune garçon tout ça bazani na ba problème belé ma en bas omoni poto ba jeune fille ba jeune garçon bazana problème belé ma en bas couple na bango yango zo mona qu'il faut que edara bango mingi na ba conseil au monde quoi donc ceux qui ming ba contact ngai ils pour na ko aider bon mingi na ba conseil ba conseil na ko pesa bango moni neti conseil na ko pesa couple soit déjà ils ont qu'un de bien té conseil na ko pesa bango ezake non bino mibali avant ya ko lala faut se gâter da conseil te c'est conseil na zo pesa neti na ba couple neti couple o nsusu ke ezo simbate o makambu kaka moni
couple tant boabi couple donc couple et semble la rater que moko assemble qui na 22h à Lali après mususu ayi na 2h à côté assembly ouais ça couple mais tant boza couple avant ya ko la faut bino mibale deux personnes botie makolo na bino genou na bino na se bo sambeli et puis na tongo ata moko ko bima tongo moko ko bimate mais moko na ko bimata to obligé ko la mukatongo bo sambeli susu bino mibale a couple et puis moko ki na banzela na papa wana bo mona couple mniza na bambuye mate tongo zulu ba couple mais oya sambela kana ndenge na ye oya sambela kana ndenge na ye te bongo sala kana na bambuye ma yango mo esenga nini ko boluka banganga kisi boluka makamu susu kwa na bokoko to nzanga te bokoko ezali parce que ba poste non oyo ngana to zana ngo eza ba kombo ya bokoko eza kombo ya bunzambeti à part ba poste non na banila so croya kana biloko bokoko oui bokoko ezali pourquoi na croire na biloko bokoko te parce que bokoko ezali po bokoko na biso ezali batunya su bazaza na bokoko na bango ba mindele bazana na bokoko na bango biso ba africain pe tozana na bokoko na biso ba asiatique bazana ba bokoko na bango zomona kwa yango moni ke na croire na bokoko na croire pe na nzambe et de ngo ti obunda ozongi na ceinture na yo to mona ki en Afrique kozongo la kisi papa la question na sama kolo ezaki ni réintronisation ezaki ni nano sala incarnation ezaki ni incantation ezaki ni une de nos habilités et ezalaka sécurité à sentir quoi pour mutu soit zangote pour reprendre pour nzambe ne mutabatela ngai nzambe nde papa nzambe ne mubateli vous comprenez quoi pour nous le bateli papa na mutabatela ngai tobota ma 3 de bakufi soyez mutabatela nde peut-être bakufate donc nzambe nde mutabatela quoi voilà et on ezalaki nde encadrement ya ceinture quoi moi na ngana du ceinture boye ngana na bundi championnat du Congo 1982 donc ndenga encadre qui titre wana ya championnat du Congo si lelo quoi mutabotoli titre na zate vous comprenez yango yepé donc salaki kotawa les kaboué tout ça pour na quoi encadrement des ceinture pour so na ke combat atabi tout monde les ndini ozwanga libende et fait le mona litoy côté no bangela père na bino quoi ça papa on a banga ya kolongola papa na kolongola papa côté no banga na banga kaye pour na sagesse na o azana merci na voilà na c'est dit dingo paza mutuzo sala bien merci na yo pour la question nous on répondre ngo le bani ko lobela pepe congolais au la biso et puis surtout na ba jeune catcheur baza besoin ba sala même idéologique et bino bon peuple congolais et l'eau qu'on a le bakar na peuple congolais tout ça là non effort biso mon retour to micha mise à jour tout le monde a keto kende bien mise à jour na nini bitoye bi ndengi biso ba congolais tozali ne toza ko se comporter nde toza ko kende ndengi ke makamanga ezali ko kende vous comprenez quoi donc na biso na ba konzi to micha mise à jour après ce matin tout le monde a keto tambusa kongo na bien. Voilà, merci na venir sur Batala Bisso, merci na Batali Bisso, merci na Atankale Base, merci na Gatuzo Gouve, Topesio Bambo Théâtre, Topesi Mbote na Silva Manseka TV, Topesio Mbote Théâtre, Lixon Kangi, Topesi Mbote Mathéus Lisomba, Topesio Mbote Tio Emmanuel, voilà, Topesio Mbote Kamasu, voilà. Ambara Kuziama. Godé Kimani, coach. Ah, Mathéus Lisomba, Basali Atro, Venanga Lixon Kangi, Gilles Vamanseka TV, donc on a battu Nangaï, avant qu'il ait Belgique, bateau que. Chapouadier dingue poids babenanga mbara kuziama donc il faut malingana na zangate quoi de baloka ba vienanga ijia kondoko mais c'est les mères donc des fois et dingue tout comme national presque na suka est-ce que le lot toloba parmi tokolobela nyonso o nyonso za nanga koloba. Est-ce que tu as dit que tu as dojo ya yomoko? Bon, on a un club, catch club, tout va changer. Aux club, il y a papa.
donc on est sûr que na combo na coiffure donc bougie était malama ya misunango parce qu'il y a ça les musala j'ai pour sanité j'ai pour sanité c'est le col avant mais tout le monde a dit ils ont babilo comme ça boye moi que créé 1882 mais il est loin ça là donc 1882 mutasala qui on a ezaki papa temple pe ko suis bon mais lobaka kana temple aussi non moi semble na temple de l'éternel semble na temple de l'éternel si na vie temple na bingande na semble na temple de l'éternel voilà mais ça la souka la batalio votre comme penda na souka émission ouais na pesi basali ya trop na ba otu balandaradi dungu partout bosali donc na pesi ba mbote ya trop donc na manager na nga vraiment Didier Dickens chez Ruga Mbakoko donc Didier Dickens place osali basali ya trop na pesi sou ba mbote ya trop na Jean-Jacques Eloni basali ya trop na pesi sou ba mbote ya trop na boss des boss choisi matata donc les boss des boss choisi matata donc voilà donc on a dit que Kalaming tous organisé les combat na Kanyongo baki na stade des martyrs na Bundana Nguluma po je crois dans 2 mois na combat na super Nguluma super Nguluma d'abord moi est-ce que deux styles yedingo likolo ya ring donc deux styles yedingo likolo ya ring donc super Nguluma azobonga madi yedingo donc dans 2 mois na kitakini donc pour le bien on a prochaine interview quoi ouais la monsieur Victor to moi bakawe ko sala et ça combat au s'entraîner d'abord on s'entraînera presque chaque jour vous comprenez et ça combat au monde entier ils la rango super Nguluma contre Dieu Dingo Nicolas ring et puis journée on a Nzamba hotel Misamoi quoi hotel Misamoi pour Nguluma akoya quoi voilà quoi donc on a pu se bamboter trop vraiment donc na maître Fofé de Paris patron des patrons maître Fofé basali ya trop na pesi sous basali ya trop na maître gauche na Bruxelles maître gauche na pesi bamboter na gérie chinois et nga basali ya trop mon frère Dieu merci Kibira donc de Paris voilà quoi Dieu merci Kibira basali ya trop na pesi sous bamboter ya mingi na trésor Abichu ya mama paradis basali ya trop donc Boleki Ebele, Maman Jenny Justice, ya bambote a trouvé dans la JR Kondoko, mais c'est les maires, Basali, donc la delight à partir de Londres, bambote a trop, voilà quoi. Et puis papa Nangedingo Motonangenge, bambote a trop, Bajen tout à Paris, Bajen tout à Bruxelles, Patrick Roxinol. Basali à trop, voilà, merci quoi. Voilà, c'était avec vous, avec un réel plaisir et on partageait la vidéo. Oyo, merci Nayo Makidiba. Donc merci Naba Ones Walandibiso, merci na Kevin Pomba, merci na Patrick Pété. Est-ce que tu as moi démonstration quand des démonstration hello moi mon olingi ici habita hein ba botalo oh hello oh yo lingo habité donc c'est que ma to quoi hello moi démonstration kaka ke ba mona ke zaki na ya mutu moko ya mutu nangenge kwa hello kolini ko sala hello yo lingo habité donc mais non sala la bisoka oyo ouais, les boss des boss choisi matata à organiser combat mon Nguluma à lui que Dieu a tout n'inga Dieu dingwe est-ce que okobeta jeune wana super Nguluma pour y aboya déjà perdre non donc est-ce que okobeta ne c'est boss des boss choisi matata donc chaka bambo ngwangwanger je crois peut-être à moi soka chata moi 50 000 mots ça biso bien quoi non beta les super Nguluma mais kala troté banakin bana Paris partout bolingara catch. Oui, bah déjà que super Nguluma a prêt pour un combat et puis Dieu dit on a prêt pour un combat donc je crois dans 2 mois Brosepela Nakatia Kinywana Nazoya pour défendre Bino Ban Europe parce que dans la Katière il y a Ban Europe reprendre de quoi dans la Katière il y a diaspora donc ceux qui défendre diaspora mobimba ceux qui n'ont pas mundana ba Katière na biso diaspora wana ne komine panzana oya kikoto mais tant on a kinaka ko défendre diaspora mobimba ngadi edingo de ce n'est pas mundana ba Katière awa wana ndia nazo défendre peut-être ba fanatique na ngai merci d'avoir dit nos images, merci d'avoir dit nos vraiment pratiquement la souka émission ceux qui ont émission n'hésite pas de partager un mot
ça va commentaire na yo et surtout mes confinatés donc tous en a besoin na bino commentaire na bino ça la besoin moi France parce que mon agi moi défaillance parce que le bagi mabe bozaka na place moi ko excuser biso merci na yo mutotali biso merci na Len Salambi merci na Rémi Bola merci na Rémi Mvoama merci na ba nyonso balingaka biso restez toujours branchés na ba chaîne na bino respective Panda Sango ya Congo sa Microbe TV Congo 10 Zidane Fekola ce que monsieur Sepel Nabino partageons. Bye bye, merci beaucoup.